ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Na molongo ya bato bazongolu na nzambe na kokio wanga na te naza na kati ya mbalo yo toza na Autriche, Vienne. Votre frère Henri Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na Palais Werdem bino webi onko le ngai le 26 octobre bandeko nyonso Autriche biska bozali na ma province. Rendez-vous ezali ya louange, adoration, célébration. Comment que rendez-vous te zwa ticket na déjà avant ma place est très limitée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche, 26 octobre, bientôt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, au maman bino la cabine kakaba histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozali, Nengen Alobakanza, Balola, Apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, et ça la vraiment bien makasi, Yango to ebisaka bande konyon, sans bazolanda biso partout, ba, oh, nanuba sabona na sitiote, bo s'abonner au site ya maman binoba o déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka auberginité to salelaka proverbe 19:20 ko sunga yo nanga na suite ya vie yango to sengaka bo partager masolo ya maman Irène Masiandoki nzamba lola akopambola bino. Merci na bande nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibani na mbongo ya Dr Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman Vende moi sur Mebla Vende ndakuna Verchache to bosani te kopesa. Merci na maman Bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même Boni Basango ya Tazi Vita Imana ya Papa Trésor Chou Anastasie Vita porte-parole na biso ya Mayele Bopeselinga ba bisou na papa na biso Kokodia Nzombo ya Simon depuis Irlande ndo ya papa Kokodia Nzombo ya Simon balobi umela. Merci na mami Mwenge ya papa na biso de Gaulle na kati ya Luton balobi ma copine de longue jambe Naomi Mwenge. Merci na patience na fidélité na bamouré zignon sont là tozo rappeler ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa bande konanga toza na bisika ya kitoko ya kolia biloko ya bio biloko ya mboka buffet ezawana chaque samedi na dimanche biloko ya kitoko ya kolia ezali na restaurant Super Auberge chez mama na biso Sylvie Mwanzaka yo motozo kende Kinshasa olingo découvrir balobi contacter biso aux adresses ya mama Sylvie Mwanzaka restaurant Super Auberge ezawana pona bino bio na bio chaque samedi et dimanche. Bamouré zignon sont balola amona bino mama Irène ayaka boye. Yabe ya Zakari Tulomba ça va ozawana yoka masolo ibandi mwasi kitoko petaï mami la plus belle yabe ya Zakari Tulomba. Bamouré zin bisona meme bino ezali solo moko ya pasi. Ezali solo ya mawa fifito mola japonaise mama na Irastine bongama oyo kama solo ya ngoyo otinde la pe nene de colonne et ça le peut moi bien parce que Betel Pro Max azoloba bamorena bamorese mama Irène ayela kabino masolo tango nyonso na yebisa kabino musalo to salaka ezalaka pasi koyoka ba masolo ya bato esengaka fo kolendisa bango baka eyaka ya ndenge na ndenge yango soki namoni elekelinga nakimaka mbangu kobenga Béatrice Lokilo chéri be na kati ya Londres motema ya Messi fils Lokilo balobi be ya Lokilo Béatrice apesaka ba conseil ya bien bamorena bamorese de kamna memebi niza lisolo mo goti na Congo Kinshasa ezali na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Sœur Fanny aza mwana ya Kinshasa avandi na commune ya Kalamu
azana ba problème oyo ezali sérieux aye kobeta lisolo epai ya mama Irène mpona kotalisa bandeko vie apprécie koluka libala ya mbongo nini ezofuta bafille na Kinshasa. Mama Irène kombo nanga Fanny naza mwana ya Kinshasa, nabotami na Kinshasa, nakoli na Kinshasa, navandi na commune ya Kalamu. Mama Irène naza mwana moko nalingaki klasi mingi. Na ntango nazali kotanga nakutanaka na copain wana alingaki nga lokola fiancé po tokende na ye mosika tobalana. Mama Irène kaka na nzela klase nakokutana na moto moko abandaki kolinganga azalaki na mbongo koleka fiancé nanga. Esali ke ntango namemaki ye na famille bapréféraki mobali oyo nakutanaki na ye ke fiancé oyo tovandaki na ye mwa bambula parceke ye azalaki nao na mbongo ya kobalanga te. Mais oyo nakokutana diku na nzela klase alingaki abalanga azalaki deja na bozwi. Mama Irène abalaki ngai azwaki ndaka kofutela na commune moko ya bien tokosite no te atiaki nga na bacondition mpenza ya bien. Meloko nini nabengi mpona kobeta lisolo bamoureux na bamoureuse bapapa na bamama ya Jérusalem tolandaka masolo ntango nalobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga. Mokili eza na baréalité ebele na nzela kobeta masolo tokoyoka mingi mpe tokomona mingi. Alobi mama Irène ntango mobala balinga toki atiaki nga vraiment na bacondition ya bien. Mais problème ni tozalaki na mama Irène mobali nanga azali kopesa nga zemi te. Nasalaki 2 ans ntango nake nakushaka na mobali lokola mwasi nyonso ntango na moi mobali aza mpe na mbongo asalaka na esika bien aza na bacondition ya bien pourquoi pas na bota zemi ebandaki kokota te. Mama Irène ndenge nazali kovanda epa bamobali famille mobali ebandaki kosepela na ngai te ntango nake libala. Mobali nanga aza na petit frère oyo alandi ye alingaka kosentir nga te. Pour na petit frère nenga naza ndumba na tambola mabe naza na le passé ya mabe. Mais petit frère na ayebi vi nanga te ayebi pe le passé nanga te mais atretanga ka ndumba. Na fa mobali batretanga ka ndumba mais mobali alingaki nga mingi. Mais nazaki pe kobota te bolanda lisolo na bokebi bo partager lenga lisolo nzamba lola akopambola bino mando bunga la patrona bwakata na TikTok partager lisolo moi ça fait ngoma masolo awa ya solo aubergine ele kakate masolo utiki nsansa abi mama Irène balingi nga te na fa mobali apparence nanga bazotraiter nga lokola ndumba na sala vie belé mais na sa nanga vie belé te alingaki nga na nzela ya classe lokola bayokaka masolo ke na tikaka copain nango azaka fiancé. En tout cas bamonanga kaka ndumba esali ke nga na petit frère ya mobali nanga toyokana te. Petit frère mobali nanga mankanga respect afinganga esalaki nga na beau frère nanga tolobanaka te totalanaka kutu te. Mama Irène tofandaka na mobali apesaka nga zemi te. Ekomaki na ntan moko mere soki nalali nakolala pongi ya molai mama Irène ntango naolamuka na ozala fatigué. Mais ntango na ozala fatigué na osentir na nzoto nango nde nauti kokouche na mobali. Omoi ntango naolamuka na kuti mobali nanga pembeni ntango soza bilamba te na nzoto nga bichere osalinga makambo boye amona seki ya bijetem chere apesi nga biso. Mama Irène nabandi komisi pose baquestion nga bi komanga mwasi mokolo boye naza na libala nazolala bapongi mosusu nazokomprendre te okolala 12 heures olamuki 17 heures ezosalama mingi mpe kaka weekend nazokomprendre te eza nini nakomaki kotambusa mayele nanga ekomaki na ntan moko boye nakomaki na retard nesi mobali nanga naza na zemi mama Irène mobali nanga sepelaki makasi mais ngambo nazomona yango bizarre naoza na mobali na ndako naomona kota okarese nga te du coup nakoya kao ntango naolamuka nazokuta bilo mondi nazokushe na mobali ekomaki vraiment kodérange nga bamoureux na bamoureuse bolanda mama Irène nazomituna baquestion mpo nayebisa mobali nazomona lokola nazolalaka na moto mosusu nazobanga pa chaque fois soki eloko abongo esalameli nga ntango nakolamuka mama Irène mobali nanga oza pembeni esalamaka mingi baweekend oyo mobali nanga asala te. Mama Irène na bande kosiporte ntango nakomi na zemi nayebisa mobali nanga naza na zemi mama Irène mobali agataki nga susu avandaki nanga très bien mama Irène na bokoli zemi lelo na bota lisolo moto apesi nga eza se ya Fanny aza mwana ya commune ya Kalamu. Mama Irène lelo na bota naza na mwana azokende 3 ans. Mama Irène eloko nini na betelo lisolo ebisa bana na nzambe ke mabala mingi tozokende mpe tozobota eza mabala na biso te. Mama Irène natika ex nanga copain nanga azalaka na eloko te na vie mais na temps oyo azwa mpe mosala akoma mpe kosala auti mpe kutu kobala mwasi na ye aza na kimia na libala mais ngambi nayeki na libala ya mbongo mobali asalaka. Mama Irène naza na baproblème ebele yango na krake ebeta lisolo nanga mpona kopesa basi conseil vie ya précis vie ya mbongo surtout bafamille balingi koinfluence biso to bala mibali ya mbongo mais tant tokisibi baconséquence bafamille bazomona yango te
mama irene ntango naboti mwana nga nakomi kobokola mwana komi kokola esaliki mobali nanga baye kolongola mosala esika bandai kosala mais ntango balongi mobali nanga mosala eloko ezalaki mpasi petit frère mobali nanga oyo tolobanaka te mobali nanga amema ye na kompani na bango bakóma kosala na ye mais alobisanga te mais ntango ye bandi mosala kuna ewumeli te balongoli mobali nanga mosala mama irene c'est bizarre tokomi na vie ya galère ekomi siko mobali nanga fa dépendaka na petit frère na ye bolanda lisolo na bokebi bopartage lenga video oyo nzambe alola akopambola bino mokili eza na makambo ebele mawa mama irene tokomi kodépendre na semeki na ngai bofrère nanga oyo tolobana te wana akoma impoli banda mosala donc nde tolobana te koma koto grave abanga mobali nanga te mais mobali mutamene na mosala bakoma na barandoleki na kosoka azofinga mobali nanga mama irene ondima te ngaku tokofinga nga ndumba mama irene ntina baya mais mobali nanga malgré tout ndeko nazofinga azomanke barespect nga nazosilika ekomi na ntango moko azoyebisango ke mwana fo akendaka congé na ndako ya leki na ye ngabi papa leki na azoyede biso te yo moto omema ye na mosala yo moto okomisa ye na niveau akoma yo oye kolonga mosala azobanga biso te koma mwana akendaka congé kuna mama irene en plus azoswanisa yo amwana nanga okende congé kuna te nakomaki koboya mama irene mobali nanga azokoinsiste aza kaka ndeko nanga fo mwana akendaka congé kuna biso oza na possibilité te mwana akolaki deja bamiliki bapampes nga na mbongo takende kuna nayebisi papa ye kuna aza na mwasi te na mabali te mwana bando kende kuna bando vana na ye asalaka oba weekend mwana fa kendaka mama irani problème ekoti na ndako nga na mobali tokomi kodisite na bi mwana okete manke to bapasi mwana vanda kaka mama irani tokomi kopotana na mobali pe na leki na guerre eloko bazowela ezoyebana te mama irene nzambe alola naye kodécouvrir makambo so mama irene nangaki na kufa beta lisolo mabala mingi tozomona mobali aza na mbongo yebisa bana nzambe to anviaka te mama irene nzoka nde mobali nanga ndenge azwaki mosala wana kende okota na baloge asimba bakisi mama irene mobali nanga azalaki na mbongo malamu te na bakisi na ye wana maltate na bakisi na ye wana amema leki na ye na milie wana akotisa leki na ye na mondi wana ya bakisi leki na ye mpe akota nzoka kisi esengaka mpe fo ozala mayele mobali nanga ntango amemi leki na ye na mondi na bango badécouvrir ke leki ne aza mayele azotravaille plus ke mobali nanga na ndenge ya mabe bakoma ye kosaka na mobali nanga basacrifice azosengi azosala yango comme il faut te mais leki telema aza mayele na ndenge na bango na mondi bakendaka bapréféré leki na ndenge mobali nanga akomaki ye lokwaki zengi soki mpe na monde yango soki mpe dekaki ndenge ni balongoli ye mosala leki azwa place ya mobali nanga leki akoma mokonzi na mosala balongola mobali mosala nayebaka te lekaka ndenge nini mobali nanga ntango akende na monde wana atekaka na ye mokongo aobotaka te bana nzambe boyoka tellement nazalaki mwasi alingaki mingi amonaki ke apedre nga eza mabe nde aproposaki leki na ye loko bazali na monde wana ya sans pitié ayebisi leki na ye na monde tozali nga nateki mokongo na yo oza na chance ya kobota yo botisaka mwasi na nga mama irani basalaka ndenge ni leki na kulutu ntango tozalaka weekend na ndako mona leki na ye baosola na voiture na libanda ntango mobali akokota na ndako leki na kokende te mobala kotiela nga biloko na komela na kolia akosalaka akomona kaza na possibilité na mela to na lia na mama wana ntango na kolalaka o mama irani semeki oyo nalobisaka to toyokanaka te moto alalaka nga ye wana moto apesanga zemi ye wana mama irani na souffre Kinshasa eza na makambo ebele donc bofrère na nga na bomoto botolobanaka te totalanaka te bandeko mwana mwasi apesi solo azosouffre na mwana ne na Kinshasa mama irani bofrère nanga tolobanaka te totalanaka te mais soki mobali nanga tienga biloko na biloko akomela kopesanga tendresse lokola weekend akozala na ndako akokareste nga chéri mais la pesinga batendresse ebe ntango wana akomela na lali pongi leki ne akoti moto akushaka nanga ezali leki na ye soki leki ne azopushe nanga selon bavérité mobali anda obima libanda soki leki ne asisi lokola na ozala na CFA ya pongi mobali nanga se déshabille ekolala pa nanga tienga loboko na tolo ntango na kolamuka lokola mwasi libala nazoyeba te nini sepasaki mpona se retrouver na basemence ke nauti kolala na mobali mama irani mwana na bota aza mwana ya mobali na ngai te azali mwana ya beau frère nanga
beau-frère ezaki toloba na kate totala na kate amanka kanga respect na zandumba mutaboti sanga mwana ye wana mama irani mukona yo kango na sila mayele na lela nzamba mawasala ngangolo mama irani na bongola motema lo na komi ko sambela nyonso nazo vivre nazo condamner famille mama irani nazalaka na fiancé tolinganaka mingi tozali kosambela même église moko kozanga mbongo ya fiancé wana ntango nakutani na copain oyo azalaki na mbongo ebele famille bainfluensanga makasi mama irene bapréféra moto ya mbongo yebisa bana na nzambe surtout bafille ya Kinshasa mabala mingi tozomona mibali bazweli basi baappartement asombeli jeep mobali ya mwasi akomokende badubai tosala attention mboko Kinshasa eza na makambo ya mabe ebele mama irene mobali na ngana lekine basimbakisi bakoma na niveau musika sikoyo eloko ezokamwisanga mama irene navai na mobali oka presque 5 ans ya mariage mbongo yango esili avant boye ndenge nini akomi lokola zoba mama irene courte joie pesa basi conseil mibali mingi tozomwana bajip bajeune garçon baveste na bacravate asalaka na bureau mama irene monde eza na makambo ebele mingi bazozwa misala na bakompagnie ya bien ntango bazokoma kuna bazotekaki mobali na bango bazobebisa vi na bango bazokoma bikomakoma navandaki na mobali ya misala mabe mama irene mwana oyo nazali na maboko aza mwana ya mobali onga na abalaki ngai te azali mwana ya beau-frère na ngai semeki na nga oyo tolobanaka te totalanaka te mama irene choc moto afingaka nga na moi ndumba alobisaka nga te nga kosentir nga te ye moto apesanga zemi yango wana beto liso mama irene pesa conseil na bafille ya Kinshasa to anviaka te tovanda kimia tolinga mibali na biso na ndenge bakokeli vi ya mibali ya mbongo mama irene lelo nga na seri tovanda eta oyo nakoma na mwana na osouffrir papa mwana oyo azalaka so na vita koma kolata single na lipapa ye moto azalaki moto ya mbongo lekino aza na bozwiti lelo akomisa biso lokola bapapier banda mpe nayeba verité na kima na nga mpa nzambe nasengaka te nabokolaka mwana me naza na bakomba mpona mwana oyo leki na ye alobaka ye nano abali te mwana na liboso ye wana aza nanga akorekipere mwana na ye mama irene tala vi na nga ndenge ekomi nabota na beau-frère nanga oyo alobisaka nga te na bomoto boye na mokili me tala makambo basalanga mama irene mpesa conseil na bafille nyonso wana koanvie vi apprécier libala ya mbongo nabonga mama irene nabongi na nga te au contraire kutu vi na nga ebebi bamore na bamorese ndeko na biso ya mwasi apesaki nkombo na ezali fani aza mwana botami na Kinshasa akoli na Kinshasa avandi na komini ya Kalamu abobaki na tanga nkombo ya famille te me nabeta lisolo mpo epesa yo nanga conseil ndenge tolobaka tosalaka proverbe 19:20 mpo na suite ya vie makambo ezosalama mingi ndeko yoki lisolo ozwa part na yo volonté ya nzambe fo etambusaka bomoi na biso avant ya kobala mpo fo kotuna nzambe mabala mingi bomoi lelo bazopota na baproblème eza libala na bango te eza destin na bango te eza circonstance satan autilisaki bango peut-être mpo bakutana boyebaki bokosuka mabe yango fo kobengaka nzambe na relation nyonso kola esomasi apambola bamore na bamorese yo moto landi mama irani masiandoki lelo foto ozomona ezali ngai mama irani masiandoki moto nazoloba koleka bongo te sabone like video partage nzambe alola akopambola parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te nzambe alola apambola bino soki esomasi azongi na bokondi na ye te tokutani mbala nsima la nalobi bizu babai Eza na deuxième niveau. Ascenseur, ascenseur, deuxième niveau. Oui, comment on doit fils fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième niveau. Merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième niveau. yango quand même na momi yango esengaki makasi mpo kaka mpe akalite nini eza nakota na mpasi na komisa edia makasi merci beaucoup e natuli bino banda na se na bino oluka fils fashion eteka biloko ya kalite nayokisango na bino mosika ya banda na ya robe na natuni tati mona asalaki singa yango nayebi omata apona yeba na blonde eza pesa na adresse na bino
Bienvenue. Alors, dans la boutique, il y a lingerie, Fils Fashion. En face, il y a il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez les scamocas bien, c'est que le bouton marquage. Ma chérie, on a pour les dégâts. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu aubergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de